solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa Simo Kimbangu besika no sobozwami mbote na bino panso. Ya solo émission na bino bokolingaka mingi émission masolo ngonganango yango ekoki po ete bokoka kolanda biso kati na bandako na bino ndenge bomesana kolanda biso. Ya solo na kati na émission masolo ezali wa bino ndeko papa Lambert Makwemimo pe na lisungi ya papa Edi Zolandonga, papa prof Paul Malonga, bango pe bandeko nyonso na kati na émission masolo ko banda Tony Diangenda, papa Amal Findongala, mama Fifi Ndongala, papa Patrick Mongo, biso nyonso na kati na émission masolo, to pesi bino merci na bolingo pe confiance au bokola kisaka epai na biso bandeko na bino po ete bokotisaka biso na bandako na bino pona kolandaka émission na bino bokolingaka émission masolo. Ya solo émission na biso ya mokola lelo to memili bino masolo oyo tokoyoka na mokola lelo po ete to uti komona biso nyonso 2016 e uti kosila esili biso na mpasi. Ya solo to uti koyoka ndenge yemoko sa divinité papa Simo Kimbangu kiangani ndenge alobaki yango 2016 to sisi yango na pasi. Konyoko makobunga makama ndenge na ndenge pe biso nosto yebi na année oyo 2016 tolandaki déroulement oyo ya lukutakano ebengisamaki na yemoko papa Simo Kimbangu kiangani oyo salamaki du 15 octobre au 2 novembre 2016. Na makambo ya lukutakano ya ngonde ezali mibeko oyo papa Simo Kimbangu kiangani alingi azongisa biso a renouveler encore ndenge tozalaki na tangu na kala na 1961 ba papa bango misatu ba bengisaki susu lokutakano pona kolobela likambo mibeko. Papa Simo Kimbangu kiangani aye kosala yango lisusu na mbala mibale na 2016. Yango mwana papa Simo Kimbangu na mokola lelo tozali komona biso nyonso kobunga ezali. Tozali koyeba te nini esika nini totelemi esika nini tozali. Yango wana biso bandeko na bino na kati na émission masolo tolobi na tosolo la mokola lelo masolo oyo tozi yango oyo prophète Osée akomelaki biso na Osée 4:6 alobi ete mon peuple est détruit par manque de connaissance. Na yango pona kokende na kosenga na bandeko na biso epai bazali na sima po ete babongisela biso po kolakisa biso mopaya oyo papa révérend oyo tondimi tobengisi na mokola lelo po ete tosolola masolo oyo na uti koloba comme masolo na biso ya bobungi ya kozanga koyeba ya kozanga connaissance ndenge prophète na uti koloba ngo prophète Osée akomeli biso na mokanda nzambe mon peuple est détruit par manque de connaissance. Yango wana bana pa Simo Kimbangu na kosenga tozala bo kimia tolanda maye oyo masolo ezali bele masolo oyo ekobimana mokola lelo na émission na bino bokolingaka émission masolo. Papa révérend ya solo tomoni yo topesi merci mingi pambate tozalaki na posa to solo la lisolo ndenge bandeko nyonso na kati na émission masolo babongisaki yango pambate ezali équipe mobimba émission masolo na kati na ratelki nde tobongisaki po to solo la masolo oyo ya prophète Osée a komelaki biso. Mais papa révérend pona ko banda masolo na biso to igozana biso sengo mingi pambate bandeko azali kolanda biso bakwa koyoka omi bimisa pe yo soko zali na pambate to moni yo na teni oyo kasi ekozale sengo mingi yo mokomi bimisa na télévision bandeko bayeba emi ekipa émission masolo bayambi nani na mokola lelo. Ya solo nga nazali papa pasteur Matondo Mbie Joseph bino bantu boyebi pendant un peu plus de 10 ans navandi na ngoma Kinshasa na Nkamba Yerusalemi pembeni ya Mkonzi ya Bule. Mais il y a 2 ans na Mwandambu nazali awa na France et puis nazali résident depuis 35 ans maintenant. C'est vrai que via mwana mutu et koyebanaka ndenge bandaka ne pas ekosuka ka mutu moko koyebaka te. Et biso banso ndenge to yebi papa alobaka na biso mingi que yo mwana nzambe yikampiko na mosala na ye po ete ye asimba yo. Kokweye kozalaka, kokweye same kozalaka. Tango tokomonaka ete mutazali kotambwa na nzela
ala moko boya koi bamusu baseki koi ndenge nini wana azali zo bayibi kotambola te e bamusu kotala me nzela ya kotambola bapakolaki yango mafuta nzela ya kotambola mutu moko atika kotia poso litabe yango na mutu yango akoyaki kasi mutu akokoya posa na ye atelema akontinue nzela na ye yango wana biso tozali komeka kosala tokoloba koyeba te est-ce que mutu mabe alekaki wana atiaki posa itabe po tolanda ye eza nango na ntina te lelo tozali kokomisa apôtre Paul soki totali makambo ya asalaki tokoki tokotanga makomi na ye te kasi lokola na nzela ya Damas nkolo Yesu abimelaki alobiki yo komi mosali na ngai sala mosala na ba oyo bafingaki apôtre Paul balandaka liloba ya nguya oyo apôtre Paul abimisaki tina na yango tolemba te biso bana ya papa Simon Kimbangu epai yo ozali pasi bisengo tosalela ye toteyana tina ya présence na ngai awa ezali yango wana po papa Simon Kimbangu ngani na 2003 tango apesaki bino musala oyo inauguré radio télévision Kimbangis alobaki ete musala na pesi bino ezali pona koteya ezali pona kofinga te ezali pona kofunda te ezali pona kotiola te ezali pona koteya liloba na ye yango ande na ye merci papa révérend na kanisa tokobomba mayote pamba te tokozala pe tokosala hypocrisie te po ete biso bandeko na yo pe bandimi oyo bakolandaka émission masolo bakomi tuna te pourquoi lelo présence ya papa révérend Matondo na kati na émission masolo pamba te ça fait 2 ans tozoko tomoni na kati na mboka ya France mais tandis que toyebeli yo na mosali kuna na bureau ya cabinet na pembeni ya papa Mokonzi Abule na Nkamba tolingi toyeba mwa muke mwa likamwa muke pamba te bandeko azali kolanda biso bakomi tuna te pourquoi papa Lambert ayambi révérend Matondo tandis que toyebeli na Nkamba pembeni ya papa Simon Kimbangu kiangani na mosala monene oyo zalaki nango na cabinet na ye awa puisque nazali résident awa c'est vrai que bato balandaki que bon moi bakokoso ezalaki dans ma vie personnelle je n'ai pas dans ce justifié dans mon atinate mais tant on a yé na lobby musala ya nzambe na kotika te il faut na continuer OK lelo na ye na radio télévision Kimbangiste awa na France mais eloko bozani koyeba ete l'année passée na en Afrique du Sud ba poser nga question oyo poser nga ite ba yambinga kuna azui maloba l'année passée na kena États-Unis d'Amérique kaka pona kosala musala ya na Villa Charlotte na keko visiter lingomba na biso ba yambinga na esengo na tei kamati maloba pesi ba yibike nazali nganga nzambe un point un trait nazala likambo bakisa te papa Lambert. Merci à solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste to uti kolanda papa révérend na ndenge ya uti kolobana biso na motuna to tuni bo se poser ba question mingi te ndenge to pamba te to yebi to zali batu to kolingaka ko yeba likambo papa révérend to koleka na biso poto telema mingi na esika wana te to kokende na motuna na biso oyo ya liboso pona nini biso ba Kimbangiste to komi kopengwa pe kobunga alors que na tokolobaka tozali na nzambe et puis toza vraiment na nzambe kati na biso tolobaki banda ebandeli papa Simon Kimbangu aye na 1887 abandi mosala na ye le 6 avril 1921 tobengiaki ye na makambo ya salaki tobengi ye nzambe molimo mosantu toye na trinité papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda papa Dialungana tobengi nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo et lelo toye komona ke maloba oyo papa Simon Kimbangu alobaka na 1910 akobota malisusu na 1918 papa Diangenda botami et azongi a rappelé biso susu ka kobotama na 1951 le 12 octobre
papa Simon Kimbangu Kiangani abotami. Mais pour la nini lelo oyo biso bana papa Simon Kimbangu tozali ko pengwa et tina mokola lelo tozali kozanga kaka connaissance ya koyeba tandis que tozana nzambe papa Simon Kimbangu Kiangani katina biso yango wana tomoni ke na likambo tolobi na bandeli ya ni na biso mon peuple est détruit par manque de connaissance. Papa révérend okolobela biso nini na place wana? Papa journaliste likambo yeko okebo kondoleza li munene. Monene na sens nini po ete biso bakimbangiste tozali lokola ba yuda ya tango kala. Papa diange na lobaki tozali photocopie ya bana ba Israël. Ça voudrait tout simplement dire que oyo ezalaka ya mwana ezali kozala tango oyo. Mana mateka kala mana mena mbando yi. Yango wana ezala mbando oyo. Biso nde moto moindo surtout peuple ya Congo. Quand je dis Congo, les trois Congo. Congo Angola, Congo RDC, Congo Brazzaville. Ces Bantous-là forment les 12 tribus d'Israël. Alors, tango nzambe na tango wana alobaki na bana Israël, bisonga na yo. Et peuple na ngai azali détruit, apengwami, abebisami, na tina kozanga boyebi. Et lobami na Osée, prophète Osée mutalobaki yango, chapitre 4, verset 6, ndenge oti oloba. Et yano ezali kaka kuna na Osée. Dans la Bible, limisa ngai na tanga, manke. Ndenge abandelaki lisolo. Titre nango elobi, les crimes d'Israël, les crimes ba meba Israël. Masumu kuteta malobi les crimes d'Israël. Na bana Juda. Nzambe a menacé bango. Alobi na bango boye. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Nzambe a télémeni peuple wana po sambisa bango, sala bango procès. Natina nini? Parce qu'il n'y a point de vérité. Solo ezali soute. Papa Lambert, est-ce que total na biso solo bana solo? Biso bana papa Simon Kimbangu. Est-ce que tozali ko lobana solo na tango? Yami bale alobi point de miséricorde. Miséricorde des athées. Tout ça, c'est mawate. Biso na biso. Et c'est une vérité. Kimbangiste préfère à mon andegone kimbangiste kufa. Et batu babeti maboko. Mawaiza soute compassion ça suna mote mate. Et ça na Bible ngate kuna lobi parce que évoquer ma combat posé. Point le bali loba na yuti wapi. Alors oui parce que point de connaissance de Dieu dans le pays. Réponse de Angwan. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Koyeba nzambe ezali soute na kati na mboka. Otali. Papa Simon Kimbangu aye kati na loposo moindo. Ndenge nkolo yisu na boyoka ina bangu ake kobotama epa ya bayuda. Na chaque génération nzambe atindaka mosakoli na ekolo po akende kolamusa bango. Ba prophète kili ba panza na mokili mobimba kende koteli lo ba nzambe. Mais ye moko nzambe aye na loposo na ye tata molimo santo po ya kovanda libela. 1887. Bon, papa Lambert aye kino moya lelo combien de temps s'il collègue? Est-ce que mutu mwindu tusito yibi papa Simon Kimbangu par rapport à la population mondiale? Tous à mondialité par rapport à la population nègre, africaine, noire. Afrique na mokili mobimba. Boni ba yibi komba papa Simon Kimbangu. Bon, na biso moko kaka totikali sima ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Lelo azali koloba azali komona ka 2%. 2%, mais c'est grave. Tant que tu allez koyoka makambo boye ke Nzambe alobi ndenge to tundi sima na ye azali komona ka 2%. Vraiment to mituna. Donc, tous allez se détruire, ça voudrait tout simplement dire que tous allez koyeba yete. Ça c'est un. Et bandi en 1887. Bon, banani bateki papa Simon Kimbangu. Biso moko le poso mwino. Otali. Bon, nzambe na mayele na ye ayeko botama na 1918. Banani batioli papa Diangenda. Banani batioli papa Diangenda.
biso moko mutu mwindo congolais au point que depuis na ye to bwakile na mabanga to yebita yete na mayele na bango bayebi ke Papa Diangenda asi abota maka lisusu yeka kasiboki Papa Simon Kimbangu na 1951 Papa Simon Kimbangu kiangani aye banani bazali ko bundisa Papa Simon Kimbangu kiangani soki Papa Simon Kimbangu ba mindele batiaki na boloko mundele lelo mundele ayebi l'église Kimbangiste ezali nini ayebi bokasi église Kimbangiste tolongoli mindele Papa Diangenda ye banani babundise Papa Diangenda congolais africain mutu mwindo tolongoli bango lelo yo banani bazali kobundisa Papa Simon Kimbangu kiangani mutu mwindo et pire Kimbangiste omesika tokomi est-ce que tozali koyeba nzambe na solo ou bien tozali kobuka lokuta soki ya solo tozali koyeba nzambe ngana yo lelo tokoki kutu kobundisa Papa Simon Kimbangu kiangani te quelle que soit ba réflexion na biso tokoki kutu kobundisa Papa Simon Kimbangu kiangani te otali kobundisa Papa Simon Kimbangu kiangani ngelo banini azali kopesa malako azali kopesa message azali ko rappeler mibeko lelo yo osé alobi point de vérité batrocité leki mingi il n'y a que parjure et mensonge assassinat vol et adultère on use de violence on commet meurtre sur meurtre c'est pourquoi le pays sera dans le deuil biloko no sitangami awa nakati na biso dozali kosala ngote voilà bokozala koyeba nzambe ndeza na likambo wana na kati na biso kaka Kimbangiste maintenant soki tobimi na libanda tant tolobi mon peuple to kamata liboso peuple oyo tata molimo sota ponaki le poste mwindo mon peuple s'adresse maintenant parce que c'est ok sur le plan large mokili mobimba ezali yaye mundele pe azali oyakelaki azali pe mwana na ye basali na pe bazala kati mais moi ya lelo mundele il préfère fina liboso sango Papa Simon Kimbangu yebana te pona nini soki Papa Simon Kimbangu ayebani bango esika ezali susu te otali bango pe bakozala détruit faute ya kozanga koyeba komba Papa Simon Kimbangu omoni pasi na biso ezali esika nde prophète ozalobaki nzambe alobaki na kata prophète ozeke mon peuple est détruit par manque de connaissance. Alors connaissance yango Papa Lambert tozali continuer masolo ezana biteni misato bonzambe etina liboso ezali bonzambe na bakoko na biso babengaki yango kinzambi bonzambe elungo belodini oyo na lopoto tolobaka omniprésence nzambe azali kombo na ezali éternel c'est-à-dire que amizalela azali akozala bikeke na bikeke azalaka na ntango te c'est ça l'éternel Dieu ezali disons titre mais vrai kombo na ye l'éternel des armées nzambe ya bibele ye wana tozali nekoyeba te Dieu kinzambi tozali koyeba nzambe na ye te puissance ya nzambe tozali koyeba ngo te otali deuxième aspect ya nzambe tozali kozanga koyeba no mwa lelo ke azali le tout puissant kimayala donc pouvoir nyonso ya mokili eza na maboko na ye lelo yo batu bazali koluka pouvoir epai mosusu na banganga nkisi na ba magicien na ba marabout na bisika ya soloka na ba sorcier na ba féticheur batu bazali koluka nguya nde kuna po bakoma bakonzi po bazwa pouvoir tala manque de connaissance ezali kaka pona biso batu mwindo te na peuple nyonso mokili bazali ko se détourner de Dieu bazali koluka connaissance oyo esengelami te po bakoma bakonzi bayebi ke Dieu tout puissant oyo akopesaka pouvoir ye wana kuna na kamba yerusalem ya misato omniscient mayele nyonso ezali na nzambe
mayele ne ezali infini. Lelo papa Lambert, papa Simon Kimbangu apesi biso makambo mibale. Alobi boyi kolaki Congo po ete nkolo Yesu na papa Molimo Santo ba so na Congo pe bosola na Congo. Ya mibale atindili biso élément scientifique et kopesa biso nzela to créer mayele wana omniscience wana tozana ngo. Écriture. Peuple oyo azangi monoko ya yemoko. Azangi écriture ya yemoko akoki ko inventer te, c'est impossible. Ezali sous-bassement culture na biso. Yango na papa lobi ndenge afongoli lukutaka nu euti aussi là. To luka bokoko. Bokoko elingi loba kinkulu na biso. Culture na biso, ba mœurs na biso, ba tradition na biso, ba coutume na biso. Bref, civilisation kimbangiste. Alors, pour la civilisation kimbangiste wana, toyeba ndenge nini nzambe atambolaki, ndenge nini nzambe azaleli, ndenge nini eloko nini nzambe azali kolinga. Donc biloko nyonso na soko to sangisi yango. Toyebi yango ndeko yeba solo nzambe yango wana. Alors, mais tango sangisi biloko nyonso wana, ukuluka oyeba bo biloko nyonso wana nani mutu azali kopesa biso yango. C'est bien beau ya kolobaki bon ngana nandimilaka nzambe na yebi nzambe. Nzambe ngo si okombone nani. Okobaluka na yo ndenge nini. Mais sans tant qu'on atterrir te que nzambe oyo azali kotinda makambo oyo kombo na ye Simon Kimbangu Kiangani 0. Okobimanoka 0. Il faut que ce Dieu ait un nom. Kombo wana il faut savoir le nom. Mutuana il faut savoir le nom mais il a un nom. Olobikaka mon Dieu. Mon Dieu c'est qui? Ça t'en appelle alobaka ça nzambi bango balobaka bazana banzambi na bango. Mais le Dieu créateur des cieux et de la terre, créateur de biso bato, ezali komone papa Simon Kimbangu. Lelo yo alati na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Alors est-ce que bato bayebi yango? Est-ce que bandimi yango? Voilà effort biso bakimangiste photo sala to faire comprendre d'abord na biso moko bakimangiste et ensuite na bato libanda monene ya likambo no kite to ko banda ko sala biso ka détruit. Est-ce que destruction ezali kaka matérialité hein lelo bon toko stigmater Afrique pas misère pas maladie sous-développement makambo ndenge na ndenge c'est bien beau. Est-ce que na mikilo to vandi est-ce que destruction ezali te? Papa Lambert voilà brièvement amorce na pesio aperçu na pesio ya na likambo yo osé alobaki mon peuple détruit par faute de connaissances tala introduction na pesi pour na mutuna na ndone yango wana. Mais papa révérend ya solo tozali komona ndenge nini sikoyo oyo mutu ndenge bolobi mon peuple na tango na kala nzambe aponaki bana na Israël ke aponaki bango ke bino boza ndenge na libota na ngai ndenge tokomona kana psaume David bakomili biso na banzembo na 33 du balobi ke esengo oyo ezali na libota oyo ngai na kozala nzambe na bango bakozala bana na ngai. Donc esengo mais libota ngo biso tokolobaka ezali biso bakimbangiste. Mais yango sikoyo toko sala nini po ete tozana nzambe papa Simon Kimbangu Kiangani azosala makambo ezali komonana ndenge uti oloba tala bakimbangiste ndenge na kati na lingomba balobi pona kozala kimbangiste ba forsaka ngo mutu te yo moko kokoye okoti okomi kimbangiste pe yo moko pe soko lingo bima na yo ozali libre ya kobima na yo mutu moko te. Mais tozali komona mutu soki abimi na ye abosani ke na kati na église kimbangiste oyo akozala ka motambu sa akozala ka nzambe molimo mosantu abandi kofinga kaka ba obaza ko kende te ba oyo pe baza na kati avandi na ye ke alobi ke ngai nazali kolanda nzambe papa Simon Kimbangu Kiangani mais na kati na motema na ye asalaka oyo nzamba ngo akolobaka ti tozali kobunga. Sikoyo papa tokosala nini oyo tokoki kosala po ete connaissance wana ezongela biso po connaissance pamba te soki totali tozongi na kati na kala tokomona ke nzambe alobaka na Moïse azalaka mabe mingi
mais nzambe alobi na ye longola basapatu epai yo zali sika ya bule. Mais Moïse batu mingi bakokansaka alongolaki ba chaussure. Ba musu bakokansaka soka salaka nini, mais ezalaka makambo oyo Moïse abomaka mutu, Moïse azwaka biloko makambo mabe esika ye avandaki nde akendaki ko se confesser, à se confesser, albimisi mabe na ye nyonso nde nzambe akomaki koloba na ye. Biso bakimbangiste na mokola lelo tozali ko se confesser, ba pardon pamba. Chaque année tozokoyoka bat bakokende bakosenga ba pardon. Mais ba pardon na tokosenga bolimbisi toleli. Na tongo après-midi tozongeli lisusu bakam. Est-ce que connaissance wana po ekota biso po toyeba yaso tozona nzambe papa révérend tokosala nini vraiment koki kolimbola biso ngote po to comprendre vraiment na mozindo po ete pasi eleki papa révérend na peso biso banso surtout biso bakimangiste toyebi lisolo ezalaka na likolo nzambe na mabomba mina ye bango basatu Lucifer aza koyeba te mais lokola lulaki bokonzi ye Lucifer abandi ko contester nzambe kino tango aye contester tata molimo santo abwaka minase bitumba ebandaki bon Lucifer babwaki na se avec 3/4 ya bato. Ça voudrait dire que tant que tu as se na bana Lucifer na bana na nzambe. Il se trouve que bana Lucifer baleki mingi na bana nzambe. Alors bitumba o ezaka na likolo ezana kopeka ka na se et pas nzambe azali bana pe Lucifer bazali. Je crois que Papa Bobé a salaka émission moko boye azali ko pesa d'explication tango inauguration à temple en Kambezali au Salem. Avant l'inauguration de Kambe Salam, que Satana, sous forme il y a des petits enfants, avec se présenter n'a pas papa d'Engen. Avec discuter pour papa d'Engen a inauguré le temple. Papa d'Engen n'a pas qu'il faut temple à inaugurer. Abeti mundenge. Ce qui inaugure on a côté na kati la libota na yo, na côté na kozo ki bokonzi na kati la ngoma na ba tous les compartiments na Satana na côté sa batuna ngai. Batongo ba kota. Bitumba o tozali komona o ezaka na likolo ya mwana pizali ya wana se donc ezali le ko kamote mais c'est que nous devrions retenir ceci nzambe atali mais lingomba na kutonga banani bon na basoso na bambwa bantaba banyoka akamati ya sangi sesika moko lingomba etongama maintenant yo tango yebi ko zali mbwa ozali nyoka okomi na psiko nzambe azali côté azali koyebisa non ndenge yo yeli na sepeli na mote malamu bongana soko bongwani na yo ako adopter yo tala lisolo ya nos tata moko asali fête na ye monene atindi ba invitation bokene kobengila nga batu minene batu ngo baboyi koya bilei esalami mingi batu boyi koya. Tant que boni batoui na ngoya, bon dans ces cas, bon on ramasser les gars n'importe qui. Ba clochard nanzela ba sans domicile fixe, bon lokota ba kule na bango. Batu ba ye. Ça voudrait dire quoi? Batu na bango lokota nanzela, eza na ngana yo kimbangisi batu na masumu. Toye na mikumba ya ndenge na ndenge. Bilamba ya salite tu koti na sika fete. To bandi kulia. Siko moko nzambo ye, abandi otala batongo. Atali moko moko abandi tala moko moko. Oh mais yo ndenge ni. Nana kotio. Oh, kasi minga na bengi sama kite. Na fait. Tu es mal habillé. Sors d'ici. Et l'ingo bani. Tango ba bengi so ne sika. Omoni sika bana eza propre. Mais rends-toi propre. Yo kene sika. Loka bona na ina ndako papa la. Na studio papa lambe na komi po. Na koti studio na yo ezali propre. Et ngai na ba sapato na poto na koti. Na zo mona ngope normal. Au lieu na sokola liboso ba sapato na sala propre na kota sika batu. Si studio ba tuzali propre ngana kuti na basalite ona yo ko sala nesi ko sepela o tiana libanda exactement la même chose nzambe lokoti biso atie biso sika moko bandimi to ina masuma ndenge na ndenge na ba comportement ndenge na ndenge na ba tradition ndenge na ndenge mais tango tukuti na kati na lingomba na tukuti mobeko tukuti discipline tukuti ndenge ni na kosalela ata ozalaki mabe mais soki obongwani na yo olandi oyo ye alingi
adopté yo à commission mwana na ye. Mais c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et alors que tout ça a un privilège, c'est bien beau d'avoir ce privilège-là, tout ça en Zambie. Et c'est mon alibota oyo, Nzambe, azana kati na bango. Libota ngo ezali biso ki mangisi. Tout ça n'a pas passé moki makanga. Mais pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous manquons de tout? Alors, Nzambe, c'est comme dans la kati na kuna yo, au fixer loi, au sommet biloko, au tien na frigidaire na yo, au tien na congélateur, au na bana. Au yebi que bana na tongo ba kolia parti oyo, na midi ba koya kolia boy, na poko ba kolia boy. Yo nde zo gérer bana wana, mais soki bana wana ba sali loi, ba komi ko vider frigo na ndenge ba ba yebi programme na yo tata pe ko sepelade. Et pourtant aussi au bon siamo pona bango, ba mizuilate, ba senga avec respect. Papa Lambert, soki to mizuilité, to sengi avec ce respect, papa ko fongola biso makamabele. Mais lelo yo toujours comme mizuila ki mokonzi, comme mizuila boye, comme tout ça là on va calcul et nzambe ça ko tala biso kaka. Hotel. Alors que ye azali na plan ya mutu ndenge azali tamba tu na kat na ilanga na ye ba que azali na un plan pour chacun de nous. Asila koloba oko sala na yete na ikeke oyo soki osala na yete na bikeke so dikoleka. C'est normal. Mais si ko tango yo ye Luka oyeba à quoi moi je sers dans cette église. Mikolo les gars qui dans la kolanda campagne américaine. Allez, ba pesi moi ba maloba ya ba président américain ba lega kala. Alors le loba mo que c'est belé ngai président Kennedy 1960. Alors oui boy. Peuple américain, ne vous demandez pas ce que l'Amérique, votre pays, peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous allez faire pour votre pays. C'est-à-dire que, omi tout nate, pays nangai, kosala nini po nangai. Il moi je pourrais prendre ça pour n'habiter pas mangiste. Parce que mangiste c'est pas tout mais quand est-ce que ngai na kosala nini, na kosala poste nini, qu'est-ce que je vais être, tout ça. Donc, ezali kosala biso pas. Il y a moi na tokomi ko bomana. Omi tout na, qu'est-ce que je veux faire pour mon église? Na kosala nini po na lingomba nangai un point intérêt. Tant yo sali ndengwana, donne-toi corps et âme. Sala o papa si mukimaki ngana za kotina. Talela ye. O kufa, o zana bo moi, talela ye. Mais biso comme ko sala ka calcul na vie auto la tia bonzoto. Utal. To sala ko sala calcul te para vira, ya vie future o zali goya. Il n'est pas si na biso ezali ndwana, ezali ko sila te. Pourquoi to zana nzambe to zali ko bonga te? Ko bonga ngo biso to ko tomona ngo sur le plan matériel. To sala to kebe. Parce que cette génération ne passera pas sans que vous génération, génération dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Est-ce que ça pour nanga, pour na yo, pour na ba biso, pour na koko na biso, mais to kotiki la bangonini. Na ko swana, na ko bunda, na ko wela, na ko sala ba masuma makama kidi. Soko koyaki. Tout simplement parce que biso formule, réponds-toi. Sengabo limbisi, confesser, à récupérer, au bandit moussala na yo. Et ne serait-ce que ça, ils ont même qu'on habite Tumba. Voilà papa Lambert, moi réponse na go pesa na yano na yo. Mais motuna mususu papa tolingi to tuna yo pambate euti na bandeko na yo ya mboka France tokoloba mama Rosette Tenda, mama Judith Zolandonga, bango babongisaki motuna oyo papa Lambert mokolo yali ke kokutana pa révérend tunaye motuna oyo. Moutounango ezali boye. Papa révérend Nakanisa, ça fait déjà depuis 34 ans maintenant oyo yo ozali awa na mboka France pe tokoko lobake ozali témoin ya évolution ya lingomba awa na mboka Europe tout précisément na mboka ya France. Mais l'ité inini na ndenge papa Simon Kimbangu kianga na liko tinda biso po ete toteyana. L'ité inini papa révérend na 34 ans oyoyo sali awa na mboka France okoki koteya biso bandeko na yo po ete ndenge tokomi na mokola lelo. Ça fait déjà plus de 40 ans banda mama conseillère mama Mariki na on a kopesa mbote mingi pe na ko respectaka mingi mama na biso
na papa na biso le lazali sous te fait papa révérend Kina banda batia lingomba na kati na mboka ya poto tina mokola lelo tozali komona avancement ezalité. Ça fait déjà plus de 40 ans avancement ezalité. Mais yo sali 34 ans. Na yebité, na yebi na zoko calculer, ça fait 32 ans. Na 2 ans oyo sosoye ko vanda na soso oyo donc na calculer on peut 34 ans. Nini lité ya nini ko côté ya biso pour été tolanda maye oyo sa divinité pasimo kimba onkangani azali ko senge pa na biso. Merci mingi papa Lambert. Ngana zana lité ya kopesa de manière particulière te na ba na ba circonstance oyo. Lité yi nde oyo papa Simon kimba onkangani kopesa ka biso. Lité yi nde oba papa na biso kopesa ki biso. Yangwana nde biso nyonso tokozwa to mettre en pratique. Ça voudrait dire tout simplement quoi? Parce que vous avez la makambo ya Europe. C'est vrai que tous les témoins na évolution de l'ingomba à en Europe. Quel que soit nos parcours, to yebani, to yebi epai to uti, epai bambuta na biso ba yakisi liboso, oyo basalaki na biso ba l'équipe oto ekosala. Na bana tozali ko boto bazali ko sala lelo. Nous sommes des témoins. Ngana ko zwa ndeka ba na kuzwa kaka makambo mibale. Papa Lambert 1989 papa mfuma longo diangena kutima ay awa et loko ni na salela ki biso na kati na Europe, ça je dois le rappeler à bar nous Europe, et loko ni na salela ki biso, quel privilège nous avons eu et pourquoi ça la gagne, est-ce que nous réfléchissons et loko ba bengi communion et loko ba bengi retraite et ça la maka na kamba yelo seleni et ça la mana Kinshasa. Salama une fois à Brazzaville, si j'ai bonne mémoire. À l'extérieur du continent africain, privilège non et on ne peut pas marquer la banne en France. Bon, par ricochet dans le baba en Europe, puisque tant qu'on a bambou tabac de partout, c'était pas possible. En Europe, papa tindi awa, papa nkimu, maman kako, papa mfoko, toute une histoire. Baye. Bah, quand il sur retraite, na bonheur. Pendant 3 jours. Papa Lambert, bambuta bazali. Na retraite wana, tout ça qui na mbuta, asana biso soué longo les loté, fait papa yefa. A monaki na ba vision monaki kuna. Qui a moni un serpent, un grand serpent sur le ciel de Paris, à plusieurs têtes. Panique côté. Bah ibisi Fumalongo alobi bana na ngai ali boyi kampiko na mabondeli mutu moko esili kokatana kasi mitu mususu wana bomeka itumba ukoti mabondeli ce serpent il a plusieurs têtes to koti mabondeli retraite isili bambuta batuni résultat papa lobi bana nga bozui échec bokoki était. Il faut qu'on rappelle ces choses-là pour être basé par toi. Pourquoi nous souffrons? Bozui échec pour coquilleter. Mais pour beaucoup coquiller, il faut biso basato. Ngai moko, papa mbuta, papa kisolokele, na papa mfumambanza, il faut to yakuna. Papa Lambert, 89. Or, na 92, papa kulutu akei, papa mfumalongo akei. 2001 papa mfombanda akei bango misato sur le plan ya munzo donné to kanisa batia boya awa bayete. Bon, maintenant nous devons nous poser qu'est-ce qui se passe maintenant, comment cette énigme là te résoudre. Est-ce qu'on vraiment se pose des questions? Alors Yami Balé tozali komema ba mausolée ya ba papa na biso, papa Kisolokele, papa Yalungana et papa Yangena Guntima le 8 juillet 1993 délégation à Europe. Fallait tout même mausolée tout dans Kamba biso msusu tout ça qui nzela Brazzaville pour le site ça va mikanda tout ça n'avion tous allés au Kendele division et salamaki na kata France na kata avion division
Non, et bandaki des akaka vanto kembe. Tout ça ngana kina bambuta. Bambuta, pardon, Dodokolo. Moi, c'est moi qui avais parlé. Dodokolo. Tout ça, comme un cadeau, mon n'est pas un zambé. Tout qui n'est pas été, pardon. Je me rappelle tout ça qui n'a Vincennes. On a eu voyage. Bon. Tout qui n'est pas été, bambuta, pardon. Tout qui n'est pas été, yokana. Division tout tcha pembeni. Mais tu yokana kate. Tout qui n'est pas été. Alors, et l'eau nini elinga koleka par l'ambert. Toki n'a pas division. Tous allez comme à Brazzaville, avion ils allaient quoi atterrir. Et bandu quoi atterrir, nous avons avion c'est comme c'est ça qui aéroport, c'est comme qui na Zamba, na Maya Maya. Malamoko avion est piqué, et silence na kati avion. Mon côté azakoloba. Na ba mindele to la ina donc suspense moko incroyable. Tokei. A zongi une deuxième tentative. A bandiko pour atterrir. A repiqué une deuxième fois. Ah, ma bonne les aïeux on a habité sur Yandegeni. Tokenda. Toko atterrir dans Libreville. Papa Kalokembe azali tellement tout ça qui avion moko. Ngai pe nazalaki. Puis pozalaki. Ba image ezali na kata toko Bon. ba image wala. Toketi na Gabon na Libreville tu atterrir. Allez. Tu vandi qu'on a plus d'une heure. Puis bah c'est ordre de redécoller. Tu redécoller pour venir atterrir à Brazzaville. Ceux qui disent bah minute ceux qui bisous donc atterrir na Brazzaville na ba 19h30 ceux qui 20h na ibsouté. Tu zomi na Brazzaville était minuit passé. Tu atterrir na Brazzaville. Mais tant que tu as ma solo ba témoin au ba monaki avion on exemple na Zamba mais les deux athées. Tant que tu as ma solo na tani biso au moins ba makamba boye. Mais surtout tout ça qui n'a Nzambé les deux athées. Qu'est-ce qu'on n'allait pas dire de l'église kimbangiste? Que délégation en Europe avec plus de 80, on allait périr pour Yama. Pour la division. Tokomaki Nankamba. Sikolana les solo. La pauvre, ou elle a le solo, Zabalim Sarasa sous-souté, Zaki Mamikal, ou Zaki na Jeteki Ao. Teki lo Mamikal. Qui a assisté dans les solos, il y a Mamika na Pomfambanza. Mamika la comme ça en Europe. Ah bah on a battu qui comprend vraiment ça qui a monté basali de boîte là béni là tout qui to puis là il. Mais qu'est-ce que Pomfambanza avait dit à Mamika? Bébé dit qu'on kamba, ibuna bwen. Quand il n'a pas foutu qu'on ntia aussi au mambo. Bah il nkamba. Malamu, mais tant que on a beaucoup na bango basam. Mais surtout tout mitala ndenge tout ça en Europe. Mais quelle hypocrisie. Tout ce qui est en Kamba, d'accord, on amène tout. Ou du moins, l'essentiel de ce que papa nous demande. Les autres, ça m'a conditionné. Toujours dans des divisions. Toujours dans les divisions. Les locaux, comme ma commission, il y a construction. Est-ce que ça veut dire que tu reçois là? Alors, comment voulez-vous que ce soit en Europe? Tous on m'a pas voulu. Pour tout et n'importe quoi, il faut te soigner. Pour tout et n'importe quoi, il te faut. Tout ça, la tension, n'a pas contestation. À force de trop contester, au qu'on est contesté, c'est à contester. Les autres, comment contester même la décision en camp? Tu peux contester le conseil direct. Tu peux contester son éminence et sa divinité, papa Simon Kembakangani. Nous avons mis Tata Molimosa. Tu peux contester. À force de trop contester, les autres ont contesté l'économie, ont contesté Nganzam, ont contesté. Quand tu au Sukawana, au combat échelon, tu connais le Sika Mongo, on touché le Sika au touché. Et si quand tu as commis en Guana, tout zonga et pas tout bungila qui bisobana ya poto. Et pas tout bungila qui, c'est le manque d'amour. Tout simplement, c'est le manque d'amour caractérisé tout ça dans mon poto. Bon, je peux estimer que le colon na lingana kana na papa Lambert, na lingana kana papa Edi, na lingana kana suina papa X Y na maman X Y. Ça se limite là. Mais non. Linga muninga na yondengo milingilaka yomoko. Sans faire des tris, c'est-à-dire sans components. Mais biso de l'autre, comme il a besoin de quand kingandi. Et ezali ko bomi sabato, ezali ko bundi sabato. Tala pasi na biso bana Europe. Ici et vandi. Donc, c'est un appel personnellement que je lance. Leçon par rapport à ma taille, papa, si je manque un an, je peux ça biso. Bonzela Nzambe, Sala Nzambe,
sous couvert de la loi. Tant que vous avez na se ya mibeko. Na ko rappeler eloko moko esala ngai chair de poule pe pasi papa Mbenza fuma mbanza bimisela ki biso mokolo moko na mari de jeune. Apesa ki histoire ya papa Kulutu na papa Mfuma Longo. Na 5 mois bazali ko sala tour ya temple bazali ko visiter ba komi na sika heliport ba telemi. Papa Kulutu ayebisi papa Mfuma Longo. Ah, tala bantu nge baki kuwaka beto kanga ba. C'est-à-dire que amona ki zanda bandoki na place heliport ezali. Beto kanga ba. Réponse ya papa Mfuma Longo ezali bo. Ah, mbuta. Beto meka kanga ba ububu ya. Banani kinata mabanga. Banani kinata zelo. Banani kinata maza. C'est-à-dire surtout kangi bango lelo. Banani bako mema mabanga ba. Banani bako mema zelo. Banani beto bika ntede basala kisala. Est-ce que ce qui ngana yo lelo tous allez parmi ces bateaux papa Mfuma Longo lobila ike tous aka wana poto to mema banga to mema zelo to mema nini mais tous ana biso ba diable tous ana biso bolungezalité. Est-ce que vous pensez que tokota qu'on réfléchisse un peu tango ba pesi biso mosala to sala ngo na se ya bolingo papa Lambert bandeko to sala ngo na vrai bolingo tango to wana kundula kaka biloko ya kala mabe ya kala mais ki nani yango ko loba na kati na ngomba o azali peto soki bolinga papa simo ki manki ngani ta tie biso siko moko pona ni musane ke liboso diko ça la peut mena yete personne autant yami balé esprit à contestation totika moi ngana sepeli na tangi quelques chapitres articles na mukanda tozu ya lukutakano na sepeli parce que makambo mingi za kuna tango papa salaki ba séminaire depuis 2007 na retrouvé en kuna respect du chef spirituel, respect des conseils directs, respect des autorités de l'église, fidélité sans faille otali tokende ke na nkamba te pona ko discuter papa sali séminaire na pes exemple mokonzi abule asali séminaire tango amoni que ndenga zwela ke lingomba depuis 2001 to komi 2002 makamoni so yaki boyebi résolution tout to komi na 2007 amoni que batu bazali ko ya ko yekola mingi te ba mingi bazali ko zo ba responsabilité mais bazana ba matière te allez toko ta séminaire to pandi ko salisa ba séminaire mais bisu bambuta na bandimi na batu mususu balingi bakamata séminaire lokola tribune ya jugement tribune ya explication ko pesa mituna o esengilité. Voilà pourquoi quand on a dit non si c'est comme ça na séminaire en Evan les gens n'ont pas compris. Vous savez na ba statut na biso elobamite tous les 3 ans il faut tout ça là le kutakano olaninga mais le kutakano une église est la spécificité spirituelle que muta mukili ako contrôler te donc comme yango loko l'association ya mukilité que bon puisque comment on a l'état non même que tout l'état et puis que église na makamususu ya ko chango zolote otali alors biso soto kamati le kutakano ke na ko kinde ko na ko telema na ko pesa mutuna na ko doba na bango na ko sala boye to bungi nzela na sepeli mingi ndenge le kutakano salami poto ke ni to yoka nzambe alingi nini to yoka to yekola volonté ya nzambe parce que tango elobami ete mabota na mabota bakomata Yerusalemi bakende kozwa mobe balobi te bakende ko discuter mobeko bakende ko négocier mobeko non bakende kozwa mobeko olandi donc na Yerusalemi lukutaka neza kozala kuna teke bobino to sangisi bino pombo boya bobo to discuter makambo to sala non nzambe asi abongisa likambo na ye boya bokamata et salami ndenge wana. Maintenant aujourd'hui les gens commencent à vérifier est-ce que ndenge nini yango quel ndenge nini yango luka quel ndenge nini yango luka papa a sangisi autour de lui papa maman conseil direct
apesi mukumba na bambuta batambusa musala esili papa tie linzaka tokoloba sunini. Nous n'avons qu'à applaudir que appliquer makambo nzambe à lobby. Ceux qui tolali ndenge na te tokozonga susu na makambo ya oser. Mon peuple sera détruit par manque de connaissances. Connaissance yangol bazope sabiso tozali suko bakango. Voilà papa Lambert, moi il y a na question na mutuna na yo. Merci papa révérend, ya solo bande ko bana pasi mo kimbangu to bande ko kene na suka émission na biso papa révérend, pambate tango za lobele tango. Tomoni yo moko bimisi libiso likambo ya lukutakanu pambate ngai moko pe nazali koloba awa nazalaki na kati na lukutakanu. Donc maema so eloba mikuna mokanda pe yango yo ya lukutakanu. Mais papa révérend eloko ezali ko sala pasi pambate tous les 5 ans 5 articles aux anakat na lukutakanu ezali ba article moko kitoko. Nazali ndengo uti koloba ngai pe nazali ko sepela nango makasi. Eloko moko ya pasi yao ezali te. Mais eloko tozali komona on dirait bandimi bakomi ba cible. Surtout na mboka Europe mate tozali awa na kati na mboka Europe bandimi bakomi ciblé na likambo ya lukutakanu. On dirait bandimi nde bakomi bata masumu koleka. On dirait que lukutakanu oyo eyeli kaka bandimi. Et bandimi bakomi ko souffrir. Bandimi bazoy basusu te tosala ni or que makamba kitoko 55 articles o ezali awa. Lelo tozali komona nganga nzambe akotelema liboso ndenge touti koyoka papa Simon Kimbangu kiangani ba mardi oyo nyonso azali koloba na biso ba mardi moko kitoko banda tokoti 2017 papa Simon Kimbangu kiangani azali koloba za kobomba malisusu te likambo ba juge. Papa Simon Kimbangu kiangani alobi mardi tozali komona kati na Matei na biso na kati ndaka nzambe ndenge lukutakanu esengeli ezali kosala mela bongo te. Okomona nganga nzambe akozwa maloba azwi micro aza koteya bolingo bolingana bino nzambe alobi tolingana tozala bomoko ndenge to uti koloba na biso kaka ye moko nganga nzambe wana lundi mardi mercredi jeudi vendredi et samedi a changé stratégie. Bolingo ya teyaki dimanche yango teza lundi azoko kabola na lingi komona bino ensemble te na lingi bozala ensemble te mais lundi mardi mercredi jeudi ti samedi a divisé bandimi dimanche aye nzamba sengi biso bolingo papa révérend tozali kokende wapi papa Simon Kimbangu kiangani mokonzi abule nzambe azali kote ya biso azali koloba na biso tomoni na kati na lukutakanu totikali komona esika moko bakomeli biso te ke epekisami likambo na uniforme tandis que tokoli na kati na lingomba tomona komona tous les premiers dimanches ya mois tokolata uniforme et papa Fumalongo papa Simon Kimbangu alobi na sengi bozala na ba uniforme mais belé po mikolo ezali koya to banda ko changer ba uniforme na ko changer mais lelo ekomi olati uniforme okomi lokola muta masumu Moïse kutu abomaka mutu azalaka na ba biloko mabele ataka na kati na mboka wana akomi mutu mala papa révérend nini susu ko koteya sa pamba te lukutakanu ezelo ko kitoko mibeko ya mibale ndenge bana ezali bazoki mibeko ya mibale oyo pe tozwi yango bapapa baye bango misato bapesi biso lukutakanu 61 mibeko ya siko susu yo moko uti koloba 55 articles kitoko surtout ngana monozali ko sepela na article oyo article 30 oyo balobi ke kimbangiste nyonso tozala bomoko sima ya papa Simon Kimbangu kiangani bongo ba pasteur oyo bazali ko kabola lisusu bandimi papa révérend olobi na biso ebi ezali pasi mingi mpona koyoka maloba ndenge ozali kopesa ngai yango na ntina makambo eza koleka kati na biso awa toyokisa mokonzi ya bule nzambe na biso pasi te batata mpe bamama tozali koteya na bolembo nyonso na kimia nyonso na bolingo nyonso po ete non seulement tozali banganga nzambe mais tozali boso bandimi naza na mokanda yango ya sous mesure soki natangi na article 16
alinéa 4. Et lobi boye. Désormais, le bon serviteur sera reconnu de par le nombre de païens qu'il convertit au kimbanguisme, de par sa volonté et sa capacité de mobiliser les fidèles de venir en Kamba pour que la prophétie de 1921 se matérialise. Batata maman, banda lelo, si enyo ba banda lelo, mutambusi ya kitoko, musali ya kitoko ya Nzambe akoyebana na nombre batu ya azu ya koti na katina ngomba, pas na nombre batu ya bimisi. Tu vois? Ngana lobaka mingi ba responsabilité tozali ko occuper na katina ngomba. Ezali relatif, ezali absolu te. Soki ba benga pasteur. Teya bongola mupaka na ko mundimi. Soki mupaka nwango aboyi ko yoka. Est-ce que na ko bete mbata? Na ko bete mbata te. Na za na droit wana te. Na ko tiepe na boloko te. Mais na mobe kwa l'état soki batindi policier akino corriger mutu ango asali têtu akokanga ye bati na boloko. Mais moi le pasteur batini nga na bongo la mutu wana boyi bongo la te. Na fandi nanga. Na ko brutaliser yete, na ko yina yete. Na ko teya yende po mulimo wana na ko sala makasi mulimo wana ebika. Soki biki nga nde na zuba point. Nga na sala de profession enseignant. Je suis professeur, ça n'a pas rien. Il dit que, en tant que professeur, nous sommes cotés par la qualité de l'enseignement que nous avons par ban. Soit on est dans la classe na yo, na suka mbula classe na yo, na pesa par exemple ban bazoka bac, hein? La classe où il y a yo matière où il y a yo, ban ba échouer. Nous académie comme on a nos professeurs on a un problème. Ban ba école madame de professeur azali mauvais enseignant. Et puis soupe ba pasteur to yeba kango que tant qu'il y a des problèmes au sein de nos fidèles, est-ce que c'est seulement les fidèles qui sont mauvais ou BP biso dans la capacité à encadrement et à suffisante ou n'est pas côté à suffisante. Moi j'ai déjà assisté où papa va considérer baso côté ba pasteur baso côté ba banganga nzambe que et si kanyon so pas ces alliés beaucoup ne rendre ba visite na pas bazali ko bela bokendo ko sunga babola bokendo ko réconforter bazana pasi mais les mingi bazana bango abandonné akenda na ka kutu de bon débarras donc tout ça finatina na été mais toujours kendo wapi donc tout ça là effort ne pensons pas que musalo est facile que batno na kuta na bango ba ko betela maboko nous sommes pas là pour être applaudis nous sommes là lokola ba umbu nous sommes des esclaves du Seigneur. Serviteur à Nzambe. Oh, pour un bon serviteur, il faut que on ramène ba brebis perdu na kati na ndako. Les loyo mega kozwali kambo na kati na biso. Oko tiolama, oko fingama, oko sikama. Mais c'est pas ce que papa avait. Yo mo landi ngo sikuma kambo juge, ndenge bato zo se juge. Olandi ba mari de jeune papa bolo. Ndenge to zo ko se porter jugement biso na biso ezali malamuté. Donc, encadrons les fidèles. Tant que les fidèles sont encadrés, ils sont en paix. Oh, nous sommes mobiliser l'énergie. Maintenant, biso nde tozala nde na capacité ya kotia bango sika kimia kopesa bango mate ya kitoko ya boyokani ya botongi bêtise union soit tozali kosala ekosila na moko balambe yo epai ozali kolanda biso tokosengaka ntango nyonso émission na ngai émission masolo biso nyonso tozalaka ndenge tokolandaka yango na kolobaka émission ezalaka émission bakwantona bato baza na bongo ayoki pe asaleli makambo azali koyoka ezali te ke ozali kotala émission obandi kosala ndenge bamisusu tozali komona lelo oyo musala na ye kozwaka ba telefone kobengaka batu mpona kolobaka mabe ya batu papa Simon Kimbangu kiangani auti kolobango mardi yo juge bapesi biso Mathieu totala na Mathieu avant to longola eloko eza na lisuri ya moninga tala soki yo ozali nango yango na bana papa Simon Kimbangu malamu totika toza na Nzambe toza na nyonso oyo tu tozali kolinga akopesa biso yango kasi alobi na biso
tozala biso nyonso bomoko alobi te ke bokabola bandimi na ngai esika alobi tozala bomoko mabondeli esika moko makambo nyonso tozala bomoko nsima na ye papa Simon Kimbangu kiangani nde akolongisa biso ezali ngai te papa Lambert nazali koloba yango ezali nde na eloko ya kitoko oyo nzambe na biso asaleli biso na 2016 du 15 octobre au 2 novembre lukutakano eza eloko kitoko ndenge tokendeki ndenge tozongi fallait changement vraiment emonana fallait changement emonana mais baoyo bakendeki mingi bazali kosalela ndenge bayokaki mais mingi babaloli lukutakanu ekomi na faveur na bango or que makambo kitoko soki totangi yango tokomona vraiment que non papa Simon Kimbangu kiangani alingi biso yango wana papa révérend nakanisa mpona kosukisa na kati na émission na biso toyebi te ntango mosusu likambo moko to mibale oyo yo omoni ke okoki mpe koloba na ntina ete ke biso mpona toteyana pamba te toyebi ke ozali nganga nzambe oza na expérience mingi ovandi mpe na kati na cabinet makambo ebele oyo boyokaki oyo biso toyebaki mpe te yo oyebi yango sokoki koteya mpe pamba te na Europe pasi eleki papa Mfuma Mbanza depuis aloba lutula baya tina mokola lelo tokosalaka eloko moko te tala bandeko oyo bamekita bayokisa tala nzambe esengo me tala ndenge kochola kofundana pamba te mutu ya kofundaka moninga na ye akobombaka mabe na ye tomoni bandeko na biso awa na mboka Paris toyebi na bato bandeko bamekita bazwa esika mpona kopesa honneur mpona kokokisa maloba oyo ya papa Mfuma Mbanza lutula baya tina mokola lelo tala biso tozali kosala fo kokendaka kolukaka besika nini tokokotiaka bastudio mpo kosala koloba mongonga papa Simon Kimbangu tozali esika te 40 ans bana na biso lelo oyo toboti na kati na mboka oyo tala pendant 40 ans oyo lingombe sali bana na biso bakomi na ba 30 ans ba 35 ans ba 40 ans bazali tozali kokotisa na okomona bana mibale bayokanaka kitoko mpona kosalela papa Simon Kimbangu lobi okomona bapanzi bango conflit koti ekomi kosala mawa pe pasi ya komona bana na biso okomona mwana vandi yo moko na sa motema obandi kolela mpona nini mwana na nga vandi boye me bana ngo biso moko toboti bango bana ngo biso moko moto yememi bango na kati na lingomba me biso moko so tobandi kolakisa bango la haine la division yango papa révérend mpona kosukisa soki likambo ya suka te me oyo momoni kokoki mpe koloba na ntina na wana kaka na baconseil po ete oyo papa Simon Kimbangu engana azali kosenga na biso nde topesi yo maloba oloba na biso papa Molimo Santo papa Simon Kimbangu yangani aye mpona kosukisa bilaka aye mpona kotonga Yelusalemi soki Yelusalemi etongami te tokozangela makambo mingi yango wana tozali komona te bamisala ezali kolandana mingi ebele ya lobi akopemisa mpe biso te biso mpe tokotika ye te mpe toyebi toza na nzambe mosu te ye nde moto akobikisa biso ye motu nde akokomisa biso bandeko na ngai biloko tozali kosala mai tozali komona oyo ya mpasi soki ya solo tozali bana moko tata moko mama moko oyo nyonso ya mabe oyo elekaki tobosana yango totika yango libela na libela soki tokontinue kaka kokondola bapage oyo ya mabe ya mpasi tozali kobotisa mosusu toyebaki tozali kosala milio na mabe bagénération kolanda tokoyokisa bango mpasi ebiso moko tozala na mpasi ya mibale tokanisa periode nini yango tozali na toloba ndenge nini papa Simon Kimbangu yangani azali kolandisa misala. Je me rappelle encore en 2011 apesi biso programme ya okende Nkulumbimbi ezalaka likambo kende Nkulumbimbi plus de 9000 et quelques personnes bakomamaki pour bakende Nkulumbimbi et comment une affaire politique puisque comment faire déplacer 9000 personnes bakende na pays étranger
tala monena likambo alobaki na biso tokende kulumbimbi esika tobungilaki po tozwa nouveau départ mayele ezonga bozwi ezongi biloko nyonso bakoko na biso babungisaki torécupéra yango kasi satana amonaki ete soki likambo esalami ekozala na bango mpasi bato baza na mayele mabe balobi ya ndenge na ndenge batelemaki mpona kobundisa lingomba oyo nzambe na mayele na ye apesi biso programme mosusu musée tolandela musée kutu avant musée tosimbaki boso aéroport et le musée na ba travaux connexes oyo elandi mpona kotonga nkamba yelusalemi batata bamama tosala na misala oyo te tokokisa yango po ntango tozali ezali ntango ya bitumba. Je vais m'expliquer. Tozali kofete ba centenaire. Tango papa inscrit ba centenaire, cycle ba centenaire. Centenaire à liboso to feta ki yango. En 2014, il y a papa Kolutu. 100 ans, il y a papa Kolutu. Bon, 100 ans avant, makamoni elekaki 1914, Première Guerre mondiale. Guerre matérielle, il y a liboso na mokili 1914, papa Kolutu azali kobotam. 100 ans plus tard, 2014, guerre spirituelle pe koti. Tout à l'heure, guerre spirituelle à makasi koti. En 1914, to komi en 1916, papa mfumambanza nkolo iso botami. Te bitumba yaki makasi. Bitumba yaki makasi. Mais spirituellement, botala makamona eleki en 2016. Pourquoi papa sali lukutakanu? Kaka na 2016. Makamoni niti amoni na mulimo. Bitumba nini ti amoni na mulimo. Oye makasi 100 ans près. 2016, 1916, 1917, bitumba yaki makasi. Ou bien apogée. Il y a la guerre à Tangwan. Et pour confirmer ça, en 1917, pour la Union soviétique, bolchevisme, la négation du Christ. Biblia kuti baninko yokamote. Union sazo sambela nkolo isu donc suba zuba kati moto. Guerre contre le christianisme et yaki makasi. Na tango yobiso 2016, 2017, na buzoba nangai guerre contre le kimbangisme et makasi. To yikampi to silisi 2016 na passe to kote na 2017. Et l'Ikea était en 2018, centenaire après mon fondement. Nègre guerre, c'est la guerre en 1918. Qui m'a écouté. Mosiko yo qui m'a go. Tu vas nous bâtir la Mosiko en 1917. C'est que ça passe. Tu vas déjà nous bâtir. Tu c'est la 2018 puisque tu as une inauguration. Il y a musée pour ça. Tu as un centenaire après mon fondement ça. Et quand tu as 3 ans, tu comme en 2021. Anniversaire centenaire ya Souka pour na Dingomba. Il y a 2021 to comme la ndenge ni batata ba maman bande ko ngai ba kimongiste tutu biso batambusi wala moto yokana to sangisa bandimi to pesa papa Simon Kimbangu ngani maboko to pesa papa conseiller maboko ko imana biso ezanga tina to tia to mona kate to yoka kate to pesa confiance na oya mona oya yokaka oya yipa to zali ko kende lelo yoaki papa lambero lobike to sanga si ressemble te ezali patient na utaki en Afrique du Sud l'année passée ndenge na utoloba malgré ban crise akuna c'est une communauté congolaise baliki na biso toleki bango mingi koleka bozwi pe biso na Europe toleki bango koleka mais bana wana Afrique du Sud ba somba esika nani batongi te ba somba esika lupango na kotaki kuna basalaka ka tente na bango na kata tente on a 300 personnes ba kota basambelaka mais biso na utoloba nango yo biso na Europe plus de 40 ans. Moi qui t'écoute tout ça la moté. Finalement tout ça que nous wapi. Tout kanisa. Et loko ni to bonzela papa Simon Kimbangu kiangani. De loza kotinda bisote. Bisika na biso kaka ya moko ya kolala na nkamba yelo selemi. To bonga makadeza siko to notonga banda ko na biso ya ba paroisse, mbako na biso ya ba nation tout notonga ka. Mais vraiment on devait penser à ça seulement maintenant. Depuis 2007 règlement intérieur de Bimaki makamoni za na kati. Que les paroisses, les entités ecclésiastiques, tout ça, batonga kanisa bisika na nkamba. Quelques-uns, ça qui m'a courage, batonga qui m'a bisika.
lelo bandako les 4 maisons etelemi kuna na kilo JTK Fluki MSSK dirigeant et bamusu bazali kolanda dans la fierté tout ça la makasi batata ba maman to yokana biso nyonso batambus eloko nini tokopesa papa en dehors ya botongi yelo silme biso wa sine nini tokotika parce que lelo soki e bardé au kibiso tozongi parce que le moment qui tozonga ningo mama tokotia wana mundele azate mwandambo azaka visiter biso benga na bango tokimisa bango po ni tambu na biso elongo banite malamu toyokana wana mber bande bona ngai poete ngomba batu ekende liboso place wana nde tokozonga na bisika wana mon peuple détruit par manque de connaissances tokoyeba siko nzambe aza nani alingi nini nde tokozonga nde na nzela na souci comme uniforme pona ni nalinga kubosana ngai moi je me base seulement na texte ozwi na moni makabalobi ngo kama uniformité or ngali kamunga na yebi papa sali ko insister bosomba ka déjà ba uniforme na bino ebele parce que mikolo ko ya ba fete ko ya pampa ba fete eko sopana soko za na ngoka moko donc moyete il faut ça na ngwebele et puis c'est une fierté que dimanche nyonso na kumisa nzambe na latili yango vert blanc na ngai na kumisa nzambe et puis ça n'existe soko c'est petit mokolo wana mais dimanche il faut pour ça là na tino ya verbe surtout yonganga nzambe surtout yonganga nzambe un uniforme ecclésiastique écoutez yoza mama selo zoka makaba est-ce que mama selo zoka na nani kaka ndengo na biloko na nda donc uniforme epekisami na ngote na texte moko za na ngote wapi yango comme montre là on a intégré des uniformes ce qui est là qui bon écoutez biso soko se basé na wana mais ezalité to nga kubakisa te tala papa mbanda lobaki oyo bokotisaki bolongola obolongoli bozongisa alors tout continue kubakisa makambo te vraiment pardon mingi tout continue kubakisa makambo te oyo ye jamana to landa moko na moko to sasi la mona kitoko bana batu bandi batu bana la kimia. Merci à solo bandeko balandi na télévision Kimbangiste bana papa Simon Kimbangu to komi na suka émission na biso to pesi bino merci na patience bo pesi pa na biso moyen to baxialité to pesi kakande ba oyo boko pesa ka ba conseil mingi mama Clémentine mambo kuna na Stockwell na Grande-Bretagne mama Nivita kuna na Londres mama Mimi Chimita kuna na États-Unis pe bandeko mosusu oyo bozali ko sala surtout mama Marie-Claire Nkoi kuna na Orléans to pesi pe ba merci malgré ozali na yo non Kimbangiste mais ozali ko benga pona ko féliciter au komi ko landa biso na ba émission masolo mama Marie-Claire to pesi yo merci continuer ko landa papa Simon Kimbangu kiangani pamba nzela ya solo oyo bandi ja komona na makambo zali komona yango wana pe bande ko mususu mama Clarisse ewangi kuna na Lyon papa wasembwa na paroisse Lyon bino so pesi bino ba merci pe bande ko nyonso oyo to ko bosana te to ko kotanga ba kombote to pesi bino merci na ndengo so ba conseil pe papa révérend to pesi merci mingi na ndengo ndimi invitation na biso pe oye to solo la kimia vraiment ezali sengo mingi ya ngole papa Simon Kimbangu kiangani azali kosenga bolingo to pesi merci mingi na ndenge okozala kana biso to bengi yo oye to pesi yo merci mingi pe merci na équipe nyonso bazana sima to moni papa prof Paul Malonga papa Edi Zolandonga oyo basimbi caméra na mokola lelo basalisi biso pe bandeko mosusu mama Fifi Ndongala papa Tony Diangenda papa Amalfi Ndongala papa Patrick Mongo biso nyonso pe bandeko nyonso ya katia Ratelki to pesi yo merci pe naye moko DG pa yazali ayebi donc équipe Mobimba to pesi bango merci pe mbote to kozangisa pete papa Jérôme Makiadi to pe kozangisa pete to pesi pe merci pe mbote esika yozali pona lelo to sukisi émission na biso nde to kutani na mbala ya sima nzambe apambola bino pe azala na bino merci.